Kongo nde mboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli leo. Merci beaucoup Boss Ming na bino Balandia Congo Eco RDC bino sur cette émission congolais à solo o Ivana Chanda ala kisaka bino bakwaté tout et les grands kata kino bande ko pra journal elo na sakati ya répétition ya ndeko Fila Masebe esika wapi ba na ya groupe bazo préparer album da bango ya sika o te ko découvrir ensemble langa sans plus tarder na zo pour se permettre na inviter bozo na comme si les na kata concert mais les a répétition les a dit chaud parce que bazo préparer album na bango pour na ko se pelisa bala nyonso Eco RDC na ko na bango tout à l'heure pour na ko le ba ko développer sur thème na bango et surtout ko yeba album nini bazo préparer Yolo Kamba d'Afrique Monti Mongolo Nzambe Yolo Monti Mongolo Mongolo Malade à moi Bila Bakala Biloga moi Malade à moi Ala Bakala Malade à moi Bila Bakala Biloga moi Malade à moi Ala Bakala Biloga moi Malade Ebene telemi ebene ale telemi ebene telemi meme abana ndunda ibatamu zabinase abana mademele ibatamu zabinase ebene telemi ebene telemi ebene telemi Marco Bono Gino c'est bon abona ndonda ibontamu zabinase abona mademele ibontamu zabinase ale ebene telemi ebene telemi Fila Banyamana, Balanguna, allez, Fantomas Togay, ya Fantomas au Betakadeki, Togo, Ebene Telemi, Ebene Telemi, Abelone Ndunda, Ivantamu Sabinase, Abelone Mademele, Ivantamu Sabinase, Ebene Telemi, Banani wana balongwaguna bazoba babu defila ale Fantomas Toge ya Fantomas obetaka nekitoko ebene telemi telemi abana ndunda ibontamu sabinase abana mademele ibontamu sabinase ebene telemi Ok. Merci beaucoup. Merci vraiment, merci Balandia Eco RDC, merci Balandia émission congolais ya solo. Rappelez que tu as un rythme ebende telemi. En tout cas, c'est l'ambiance avec l'orchestre de Fila Masele. En tout cas, c'est du bien. En tout cas, on a appelé ici Boss Nangajan Tiboba et c'est quand vous allez Bambote Belé, Balandia Eco RDC, Balandia émission congolais ya solo. On a un orchestre Mobimba ya Fila Masele en plein
en pleine répétition. Donc bazo travailler dire pour na sortir album na bango ya sika o to découvrir ensemble na binonyo stunangai donc to yeba ni meza na kati ba bombeli bana kini nini ba bombeli mokili mobimba nini. Sans plus tarder na zone ba déjà d'inviter na ngai ya journée lo parce que ba toki donc ba bini na rythme ya ebende et telemi. Bonjour papa, bonsoir. Oui, bonsoir. Oko se présenté par Balandia Eco RDC baye ba mokili mobimba kombo na wana. Ouais, moi je m'appelle ordinateur portable Gino Miag, sapeur de tous les porte-paroles. Oza sapeur et ba porte-parole. Si si. Au bangité. Oh bango nyonso ba pesa pouvoir ba vina Roger Mando, ba Mosaka, ba Sankara ba pesa ba pouvoir ba biwa nzambe la biso sapeur de tous les porte-paroles. Ba pesa pouvoir ya kolata ou bien ya kolobela orchestre. Ya kolobela orchestre et ya kolata sapeur de tous les porte-paroles. Merci beaucoup tolingi toye ba sir bilamba de tolingi toye ba sir musique parce que musique yango de toyeli awa tokuti donc bozo toka bozo bina toye ba ke bozo préparer les biso nini et loko nini bozo linga botia na marché album na bino o bozo préparer titre comme nango nini et puis ezana combien de titres na kati. Ouais, merci vraiment pour nous rebanda la pesi. Bonne journée dans le leader, il y a la lettre F, la basse, le message de Mbako Misara. Message dans les sous, message dans la beauté, et bien beauté dans le monde. Leader, il y a la lettre F, la basse. Mais à tous dans le studio, où tu bois générique, où tu bois des annonces, il y a Elo Kouana, tous en a 10 titres, des génériques, na 8 chansons, où tu as Bimisa Kalate, Elo Kouana, où tu as Ngonga Ekobeta, Sambo! Sambo! Et on a fait bon gars qui on a fait le temps. Mais si on comprendre bien eloko ezate fallait bimisi eloko, bino bimisi eloko ezate ça veut dire quoi? Vous contredire fallait ou bien zanini? Merci vraiment pour la question. Eloko wana biso to sala annonce depuis 2015. Annonce ya eloko wana et ben on na TV depuis 2015. Depuis 2015, ça dit to ko ba ke fallait pour mtalandi biso atie eloko. Biso za eloko wana. Depuis 2001, tu bois déjà na TV et les caca. Eloko angonini, eloko angonini, eloko ngwana isko ezanini, eloko angonini. Parce que toyoka ke fali a déterminer ngo bien lobi ke eloko ango musique. Bino tiko bombeli biso botika ka eloko wana. Toye bango eloko ango ezanini. Mais ramoni na minute. Toujours ça la émission, na eloko na yote. Eloko wana. Micro na yote. Ya yo nini? Biso siko net ngai micro na ngapi na émission, ba chanteur micro na bango pe na ba na attaque. Ça dit to bengo eloko wana. Merci beaucoup, Balandia Eco RDC. Donc on prend c'est l'ambiance. Merci beaucoup porte-parole. Oyaza président et sapeur de ce porte-parole, oui. Sapeur de tous les porte-paroles. Ok, merci beaucoup. Toye bake président Nabino Fila Basele Arokoma Awakan. Leader et lettre F net aux Baboué les 30 Oyo. À Rosalabon au niveau à Canada. Pour ça la clip il y a Jean-Paul Elès. On a les 30 ans au Canada, on a clip dans Toronto. Dès qu'il y a un producteur Jean-Paul Elès, on a vraiment à maison à mon il y a un mindele, à un congolais, la maison Jodabia. On a vraiment Jean-Paul Elès, on a producteur Nabiso. C'est-à-dire, à ça, il y a producteur, à ça, clip, il y a producteur au niveau de Toronto, au Canada. On a vraiment sur le Canada, à quitter Paris. Dès qu'on quitte Paris, après vraiment les 20, tous abonnés au niveau de Luanda. Bana Luanda, Tozoya, amigo, Faragumigo, Savasa Ngala Fanete, Ami Amontai, você já arvutiu, Bucaronga você, Savasa Doshkar, Savasa Boa Vida Angola, Tabomana Stafish, Tozoya, Bana Angola, Tozoya. Tozoya Nangola, Bozoya Nangola, Bozo, Banzembo, Nabino, Kalabi, Bozo, Banzembo, Sika, Banangola, Basilani. Banangola, Tozo Melabango, Ndambu ya Jean-Paul Elès, on est tous autres flashés car. Ndambu po ezobi makalate na fin de l'année oyo tozobi misa eloko wana na fin de l'année oyo yango vraiment tozobi mela fin de l'année ça de banda na novembre décembre donc octobre ça la fin de l'année préciser biso mois l'année ça décembre to si sango le 1er janvier ça dit toza bongo na décembre oyo tozobi misa eloko wana ba misiri so bolika décembre pour nani poto fete kala banzembo na bino poto beta nzete na mai kabona to kabola ka mai ba beti na minute ba beti toyoki bango ba beti eloko te yango na benga ba mikolo ba oni so bimisi ba disque apa avena so ranson o ndi siko na moni pena ke disque na esimbi mais oni so ba beti na benga bango sentiment ya kitia bar bana bala lanzala et c'est moi qui zabar bana bala lanzala mais au chouette bana fi balia so bana balie
il y a un ndako vraiment au normal bana ba leti ko mila masanga et c'est moi qui tabar bana bala na nzala yango eloko la bango esa nini esimbite eloko ya nani esimbite bino boluka ba polémique comme si na yo ki bobengi leader na bino kaza leader ya ba F nyonso F tozo mona fali to mona ferré aza leader ya ferré bien fali vraiment quand on dit leader ya ba lettre F fila basili ndé leader ya ba lettre F donc comme il ba lettre F nyonso fila basili aza leader na bango fila basili album motezo betama fila basili tozo ka concert motezo betama mais ferré fali tozo na kati ya mouvement R nyonso tout tozo ka koto ba beti bokoto basali bo mais bino bozo ba pourquoi mais merci vraiment la question de poser là pour fila basili vraiment tout le dit album ezo kana te grande signature si les autres consommateurs grande signature et puis la minute tozo bimisa eloko wana poto lingi siko grande signature tema boyoki ngo mingi grande signature comme c'est là les productions ngo za malonga te parce que président bino vani na poto bino boza bino moko non pour la bonne leader toto za même pas des mois na kin et puis toto za na susu kala mingi te na kin donc ye pena pona ye net na minute akeka ba saleka ka manzaka na poto et puis so ba si c'est manzaka arozonga na rumela to yana ye soka yoki moi posa tonga azonga ka poto soki yoki moi fièvre na nzoto agenda été motonga na poto pozonga kana net na minute vraiment azana poto ba sali manzaka soit si c'est clip Jean Paul Elès a Rosana biso na kin yekini pena donc ndo ba 100 fois merci beaucoup merci na yebike toto continuer na kati émission na biso to linto découvrir et belé sur Fila Maseli donc ce qui boye biso vérité té biso to kotaka tinda mozindo poto ba vérité to linto yeba réellement président na bino hein parce que tout le monde ba président oyo balinga ba orchestre bango baza attaché na ba musicien na bango tout le temps azawana pour na travailler dur pour na réussite album na ye toyo ke bozo préparer album oyo na ye bien na titre té boko yebisanga awana kati émission na biso tozo préparer album président azana combien de chants eza album na bino orchestre bien album ya président eza album ya présent eza album à présent eza 10 titres 2 génériques na 8 chansons. Merci beaucoup. Porte-parole, nous avons un chef, il y a groupe, chef, il y a mouvement. Chef, chanteur et Oxygène. Bonsoir, Oxygène. Ouais, bonsoir, mère, venez, bonsoir, venez à Batman, l'andabiso partout dans le monde, donc c'est bien Oxygène, quoi, chanteur, à Simbi charge à mon bon, mère, donc il y a le bizarre à bon, donc on a Simbi pena charge en tout, soit tout, il y a orchestre au groupe F. Donc à la tête barozwa pena et logo wana quoi à part Fila Basile yo mutoza awa lokola chef orchestre yebiso biso ko supporter charge chef d'orchestre na biso yo chiti fanto ngana chef ya chant na charge pena ya chant donc charge ya ba chant eza maboko na yo ya donc bozika yebise biso avant bango bazika yebise biso nanu awa combien de chants o eza na kati ya album na bino bozo bimisa et puis au pesi biso combo à titre na bino ya album. Ouais, réponse c'est vraiment bien porte-parole à autour de Batune Miyake. Tous en a 10 chansons donc 8 chansons des génériques. À part générique annonce to boire là-bas na kin pour baser les logos wana pour album na c'est logo wana. Source de chaleur donc logo wana. Logo la logo ya fali simbi biso to chaka logo wana po et Simbappé. Mais toi ndenge moko te hein. Quelque part. Mais différence c'est ça makasi pour biso to annonce déjà kala qui to côté studio pour tout ça la logo wana. Donc bana kindi bango motu baza bana monde ti baby ke fila basela préparer logo wana yo moko chef ya chant na kati ya ba 10 chansons wana yo zana combien de vocales na kati là vraiment merci d'abord pour la question wana bana monde ti bana kindi bozela ngana 3 vocales venant leader ba lettre fa pesinga venant petit na panza banzela a capella ya vocal moko parce que TV za radio T tout to yo kango pena to yo ka mungongo ngo ebimana kati émission o to yo kango pena danger mère na wemba pour na plaisir ya inono CPI volant hydraulique quoi elengi ya fui préféré Patrick Malwa vengi nanga awotiki ngana point ba déception ngana konzimati nafukami nga yawa na sama bolongo na yo nafukami nga yawa gabana basele mayoyo Gaston Diongwe mami sonanga e commence à la bebale mami soit oxygène sale érosion Bakoma luka provocateur po bakina paye angamawa David Tete sakozi lokola sapato nzambe
Merci vraiment, merci. Merci vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Na Oxygène, chef Yachon. Tu sentir que la puissance en gros Yachon Isa. Yango bâti chef Yachon. Mais na batala et belé boya makasi boya mungonga kitoko boya. Oui, raison c'est le recrutement qui a permis na wanzela poto pamba pamba. Héritier kutozo mabatu na poto pamba pamba. Au préféré vous n'avez pas fila kaka po aza F amunene likola ba F nyos. Non, mère, merci pour la question. Nalinga en autre. Mais là, d'abord, je fais la basse, les gens ont fils, et puis on petit naïe. Donc, venez à Bisson, tu es à Zana et père, mais là, chemin, on a à côté, à fil la basse, pour adresser, on a bien. Pour l'hôpital, on a ça la paix, on a. Yémo a ati nanga petit, mais nanga boulot qui est panza. Donc, on a ça, puis on a mon panza libéré à la TF. Merci beaucoup, vraiment, chef d'orchestre, chef de répétition. Chef d'orchestre. Bonsoir papa. Bonsoir. Ton moni oza soliste ou bien bassiste? Soliste. Soliste bete biso eloko moko avant o loba to yoka ngo pena parce que awa nde il faut misala lobe belé. Merci beaucoup, merci. Papa to sepeli to yoki pena misapieza. Combien de temps on s'est déjà dans le mouvement? Bon, j'ai présent dans la file à Bassela, donc tu es né de 5 ans. Donc on a père nangai, on a moi nanaï. Donc après ça bisora kaba conseil, tout bosser dit donc pour y mourir en formateur. Est-ce que assurance c'est ça ça qui est aussi? Assurance c'est ça ma casse tarara elo na obeta bango ba obeta beta bakimboka sente on ce qu'on a obeta kimboka guitare donc ya guitare penda donc awa soko lobi na te donc kimboka penda ya guitare donc ndenge fe na nga gidanga abisanga te petit na nga izala boye za boye yango mon tokai ya bado maso beta kade kitoko boye Merci. Ata bobeti bo convaincre nga na lutte. Nga ifuna yoka ko ke eloko ngo ya sika yango nga na bimisi parce que ebenge etelemi wana to yebi ke essentiel po ezana mboka na biso ebende ngo telemaki wa te tango aloba ebende bon ebende telemi na ndinga kisalwa musala soki ndeti na mito ebende telemi nde to sabongo de ebende telemi pour musala zo sala ezami mingi nde musala donc ebende nde telemi bino ba animateur boki makasu sans sûreté boye bien et comme ebende telemi o sala boye o tango sala ki boye tango ba yebisa kinga boye. Donc comme si inspiration comme là kana makambo bazo benga on na lingala bêtise na lingala bêtise na français té mère ebende telemi eza lo wa avolo na ngundunda faut cha musapinase avolo na matembele faut cha musapinase donc biso ki salo na biso si to cha musapinase ale ba charre de merci toke na animateur yebise biso inspiration wana eza ya yo moko beto ka lobi muto aleki na TV parce que to landela ka nyonso que eloko wana eza ya biso bayibaki et pas ba musicien ya fila baseli. Mère, est-ce que vous avez compris bien que nous avons un volo nandunda, il faut que nous sapinase. A volo na matembele, il faut que nous sapinase. Donc peut bende telema. Donc nous salez à donc on les appelle best. Ka bosse pas yemba ka musapi. Tia, tam so ozupe ka côté on bi ngana ke nanga boite na ke ka musapinase. To biso la volo nandunda na matembele. Là mo supe za nanga ngai grand donc faut que musapinase lui moi lidodo. Donc merci beaucoup, merci. La ligne na vocal ya moko na moko na moko. Donc on retombe sa micro na biso. Il faut chef de chambre à pied. Les chefs sont déjà les soldats de charme. Soldats de charme. Vous avez combien de vocales na carte? Ouais, on a 3 vocales. 3 vocales pene kana mukiliso yeki do baza de cité. Mon regard après c'est pelé ça ba fan no bazolando partout dans le monde. Ya fanto. Toujours à la rythme.
Bonsoir mon président Basile, le leader de la lettre F. Yozo boyanga Patrick, Yozo sasanga chéri. Na gouvernanga déjà utakalosi, niliwananga lisuzwe. Je te prie viens à moi, uliwananga na pesa yo papi manema. Shera gomisinga yuma, ngana lela kazeye, ngana komosila nzoto. Puna age maputu, bolingo pazie, iveteka fango mamichani, na de charme. Merci beaucoup Descharmes, merci vraiment. Merci, je sais que ça fait plaisir à mon boss Jean Chiboaboa. Donc, Bachar Moana et Koraina Kombo na Descharmes. En tout cas, ton dimelaye parce que Toyo Kango est bien. Descharmes, ça fait combien de temps aux Anakatia Group? Oui, non, 5 ans. Soldat plein de monde a télé ma mère soldat plein donc il y a fidélité ma kasi bo leader na za poto boza awana kisa bino moko donc featuring ezate OK qui m'a fait côté mususu OK ne peut beta pe show tam sunzela poto comme on a peut écouter na leader kuna mère moi je suis tout apprécié la musique presque ça y a une école de formation pour venir biso fila basé là où tu as une école de formation avec King comprendre biso tout dans l'école de formation tout apprécié que je bosser si je vais beta ngonga mameta mola on t'a précédé vous a précédé le biso to kucho na orchestre il y a faire ou bien il y a hérité parce que nga micro na ngetambola partout na bona kucho le talika bo ye wana na lobani bon nous orchestre mais franchement en viar bangote merci beaucoup merci qui toleki pande ko na moni aux animateurs comme on a présenté pas bateau besoin dans record R2 ngai comme on a fin du monde ça fait du fin du monde ya roboma mokilité pour muta roboma mokili nzambe nga siko ba animateur nyonso bazo boka ben sanité nga siko ye na yo cha fin parce que nga na zambe ça la caméra yebisa banko yo ko cha fin nga yo cha fin parce que mikolo na zo boka crime ko boye boko yo konga ne lo kona na deuxième générique parce que les écrits on a corrigé ba animateur na pesi message ne c'est logo yo papa wa makei Misiki ekiti nani akota malanga nani vali kolo seya fila nanga yoyo basele Africa Europa Centrafrique basele oh misiki ya fila kitoko boye simbazo toke zwa baba mama balela ye toke oh Africa mobimba balela ye bologana bango yo simbazo mais omoni ba biloko yo bino ba journaliste faut pas comprendre bino ba journaliste faut pas comprendre ne singa fait du monde to na ebisi ba tuke na yo boma mokili te ponga na za na puissance wana te nzambe nde muto ko boma mokili ba animateur ba komika ben sanité bazo créer zuzu te parce que nga nga bona créer na sur place ne singa na ko bete loko bo olati mini jipe kitoko ekota noire ekota grise mi pende na yo chocolat na créer mbala moko ba animateur ce komi ava créer pour ka ça la bêtise moko boye non biso to ba cri non bêtise ezate ma bêtise ezate neti o baba wa mbakei miziki ekiti nani akotambalanga nani vali kolo seya fila nanga yoyo basele Africa Europa Centrafrique basele o miziki ya fila kitoko boye simba baba mama balela ye Europa mobimba balula ye merci beaucoup merci en tout cas toi que musala eza merci madame musala eza makasi to sentir en vous et le risque ko ebisa baninga no ba collègue no ba animateur o bazo yembela biso bêtise parce que on a marre donc comment lemba pena ba bêtise ngo na katia donc to comment comprendre que musique na biso po animateur a boire il faut que ça de la biso bêtise na kati donc attendre la biso musu kombo eloko mo boyo to ka sona ko tanga na miso bana to mo ka sona ko tala ngo ou bien ko bina na miso bana o ko pesa baninga no wana toli nini conseil kaka merci mingi mais au monde loko tuninga toujours na ba tante olekama na TV to lo bango mais lelo no tuninga bo conseil na ko pesa trop au monde ninga bo mère à part musique ninga bonana diplômé na tangi trop ninga bona diplômé na suki na chixis mais na diplômé ninga bonga ba explication musu na zo wana ba livre na ko zo musu kaye nga mo bo musu ya géographie ya kala
osanti neti boro ta papa makufi siko ta papa makufi ki Nathalie ki siko papa Nathalie siko ba chanteur nyo sa Congo ba kende to mona ba ve ba ndombe petro ba tabula ba kufi to mona siko ba ve na bisoka ba tika lika ndambu siko Nathalie ki Nathalie siko fila nenga yemba po fila ya grand chanteur makasi azana répertoire ya Congo ya musique siko ta na fanda ki papa makufi ka lelo tant papa makufika lelo nga siko na fandika na palais bona fandi ana bia papa makufi maman siko na tali ba chanteur siko batikali Nathalie siko fila nenga yemba fila siko za place ba grand po ba monsieur tout ba leader onyo so bazo beta lelo bana ba leader mais siko fila différent na bango fila place ba grand siko na tala ina mayele wana yo monike na kendaki papa we makei musique ekiti nani akoto parce que musique ekiti musique ekiti to comprendre inspiration wana yela konani parce que belé ba animateur yoka autant akenda ko benda autant akenda ko beta gene yo yebise biso na yo inspiration yela kani mais relo wana kutu bako ça va inspiration ya formela ba diamba ba gene non wana ngo biloko moko boye ça veut dire ngo biloko mo benga inspiration na ya katanza tangana na même na taxi na mati taxi neti répétition ko kitabo na utika ba nina mati na taxi na ozonga pa l'inspiration ya katanza ta on a zo laver ta on a zo sokola partout yaka yango conseil kana opesa ba ya basala ma recherche basala ma recherche na nature babuka ka biloko mo ba kitoko ba masa ba osepela ba papa po ya fandi ba osepela neti eloko na beto ka siko monike ba sauter et bon ce que son action sous eloko mo ba kindoki ya mpungu ya meshu sama ero yinda susu. Merci beaucoup, merci tozo évoluer to leke pande ko papa se présenter aux chanteurs ou bien ouais naza chanteur et leader à la lettre F. Comme bonani Fabrice Fall, autrement dit pharaon d'Égypte, maître de double mer. Combien de temps c'est dans cet orchestre? Ah ouais, 3e année dans Yango. Tu as bossé dur? Oui, on a bossé dur. Mais le leader n'a pas besoin de bolingo. Après, si on a 3 vocales dans l'album, on a Siba, on a Kin, on a Miki, on a découvert maître de double mer. On a sali intervention dans la Baker, monsieur. Bien, c'est 3, il a signifié 3 vocales, 3 vocales, 3 vocales. Espérance compte double, tant que ma boka papa, on a moi, on a un travail. Puis moi on a la capacité à loko à pesa bon tant azo meka biso tozole kazo meka biso tozole ka yango toyo kaka toyo kangana ndimana ngana munoko tenga so na yo kinde na ndimi beaucoup tapongo bandalparis.com tala caméra yemba pona ba fan na yo Patrick mona vengi moteme commande ko baluka nango non ça c'est versé ngambo bolingo ngwesa nani alors que nani Simon de Patrick sur essaye noble si épée touché na lela Frida Kamba ma joie afana kende il faut na beta porta lopango na bango kokoko po Patrick osaye balikambo yula lima salinga tinanga nzoko salaka express moto nyonso linya mata na ye Patrick urelengisaka biloko nzoto. Merci vraiment, merci kaka ndenge ndeko nanga zakaka lobaki nandimela bino naake kondima muke me nandimaka na pasi donc nakenelanga kondime donc nazo sentir mais nandimaka nde na pasi nandima na pasi bosaka boconvaincre na baconvaincre nga kaka facilement mais nazo sentir que mosala ezali donc tozolinga kaka toyeba ke est-ce que un jour ide essayer la yo keno nga pena ko beta pe chamo bimba o bandi yango bandeli ti suka yo moko silisi yango bon toza ba musicien biso to tangi na inate mais toza ba iné mais ba musicien ya ba vocal basé belé na ba orchestre to ka toyebe pana mais oui ba musicien ba vocal ba ko se rebelle selon orchestre au bazar mais biso pe selon place biso toza ba pesi biso na ba vocal so tozu opportunité leader ko pesa biso banze muto se déchaîner po biloko nzo toza na kati ko metufe senge bimata moko na coulisse toza na banze mboni moko cadre pona yo mo pour nga moko vraiment soki na lobby bato bakomona kwa na kosi nazama na banzembo ebele naza na banzela vraiment. Merci beaucoup, merci loko ba nzembo eza un jour tokoya kozongela ngo so poto découvrir ngo lisusu toleke pandeko. Bonsoir. Ouais, bonsoir maman. C'est présenté pesa ba fan no kombo na yo. Ouais, ça c'est Flamand Noir, centre de recherche, animateur wa kanga mokile monimer, leader na biso aussi na université à chanson. Kuna peneza la kunga. Donc kuna fu yemba sikota waye akuta na centre de recherche va bina papa mbate. Obinisa mokonzi, il faut convaincre. Pour kota uta kezaki na université moni apesa ki charge na Flamand Belge, centre Bukanga Lonzo. Animateur wa za mukanda na Congo. Ou akenda peut-être menazo mukanda na mboka.
centre de recherche pour na fan na ba site x4 Amorose Chidi Masofi Muzombo Sandra Moke Mokeli identité yango yo okobwaka tolinga to kaka nanu mukandango zwa mukandango panzele biso yango fongole biso yango balandi ko RDC ba se retrouver ouais c'est bon mais romoninga nazo pena mukanda na mbuka oyo Congo nazo flama centre de recherche biloko na le musée ngai hey okolia nalobi yo okolia ko luka kolia na yo sika komba nangako luka na bato kaboba yaya sika komba ya fila yo eloko muke epesinga posa dalel amika mobimba ok yo moko lukaki kodisa kabana basele bloqué bango allez bloqué on est charbon na bato kaboba bloqué c'est quoi quand musique yebisa biso idole non na kati ya nini ya animation olanda nani po comme animateur lelo na kati ya groupe ya Fila Basele olanda nani ezaka lokwa idole na otango bandi animation tenga mère idole c'est trop dit on a loba mokile yebi wana descendre pena tutu kaluchi mona suka wazali na palais tozaka na bango tout pour ma kende za papa na biso tout nga siko vanda benga nga kende tanga bango suku bazemo bayaya ba animateur to yo kaka wana babora bilo na ngai ah tondimela nazo suma masolo lokola animateur nini awa iza polele to bomba raté animateur wa yibe eloko no panda ye loba kombo na yenga naza d'accord na kolandela merci na tangi na fula ba me ba mo bayibi place okofula mutute oya zui eloko na yo landa eloko no zwa yango botola to yo keno eza eloko na yo tene obwaka me ba do parler ba comprendre ke mukona ngoye bwaka ngonga na yo hey mbolele tuna yo tuna mbolele tuna o wambolele mwana tuna o wambolele mongongo abato boyibaka ya file mwasi abato lalaka na ye nzambe yo ozananga bwa isama peko isombe fena merci maboko po na ye moko en tout cas na comprendre que Moussala Isa merci à toi président Fila Basele to comprendre que otiki pena basoda makasi basoda bazali tozoleka pa ndeko oyalandi oyaleki na mte aleka liboso animateur à papa yo aussi comme animateur à papa ndeni bon au moins on a vu beaucoup la santé. Là, ce qu'on a remplacé Al Pacino, on a vu beaucoup d'animateurs chanteurs. On va bien un animateur à papa. Donc, au bois kaka oyemba. On a boire à peine à yembaka. Papa vocal au sali, au bois qui après nga na 10 millions. Na ko selo ka ilo mo asika. Ezra ya sika, ezra ya kalanga na 100% yo kaka son ya kitoko. Mwasi na balaki mandako. Atikalanga mikumba banoyo nateka ndunda matembele na bokolo bana nanga sibana nalamba ndunda matembele na bokolo bana nanga sibana yo na France babengi sizafa sibana yo na France babengi sizafa antukanga na sobenga Général Kanya Mayaka donc awa sensi rezao papa inspiration wana bandere to yokango lisusu parce que ce qui est très sensible pendant na ko benga kuti ba cause sensible to benga Kanya Mayaka akoya ko rejoindre nga na kitambo fantoto les gars musala gaga kimandako atikalanga mikumba banoyo akimandako atikalanga mikumba banoyo nalamba ndunda matembele na bokolo bana nanga nateka ndunda matembele na bokolo bana nanga sibana yo na France babengi tisafa sibana yo na France babengi sibana yo na France babengi tisafa sibana yo na oza animateur chanteur na yo ki vocal naza na posa na yo ki animation nazo na bosa ya vocal micro eza yanga ministre na mwasi na ye balandani mbangu na balabala solo bolingo ekipaka fonction te ya solo bolingo ekipaka fonction te
Fanto, moi Mélodie. Yango, il a passé le leader. Ministre na mwasi na yebala na nimbangu na balabala. Solo bolingo ekipaka nango fonction te. Ebongo ngaye Sylvie Pamba. Na komisoba na bolingo mama. Fantomase motema nanga. Merci beaucoup à toi, merci vraiment. Merci, tout le monde a courage et belé, tout le monde a bonne chance en tout cas. Donc les libosos dans son répandre des courants. Joli. Papa pour ça na libosos. Joli. Joli. Oh ya lobina nous té na pour ça na yé. Papa kombo nani? Kombo na ma fils ko le animateur Saint-Esprit. Saint-Esprit? Et bon mauvais esprit zaka. Et ça va rater. Et bon yo sainte ndeni. Te mona sainte pour na osala. Na zo sala ba biloko ezokende kende. Mais kolo biloko ezane ngai. Ezanga ifison kole. Bino so konika bazo yibanga. Siko tondi melanani. Soki toke kule tokoka eza ya biso. Awa bino bolobi eza yanga. Eloko ni bayibio. Mbeti bazole mula ya kri na ngai. Oluka problème na kabose. Kolo kri eza yo. Bango bayibi ne ko yiba. Na bayibi originalité na ngote. Originalité na ngo eza ngai. Toana kati ya koli ya fila basele bano bakeyaka. Donc yemba ya yo toyoka soki différence eza entre yo na oba yo bayembi kuna toyeba ke yo nde kolo nango. C'est très ananga. Ya vila bazala ya moni bala mali jungwe. Ya la vila bazala moni bala mali sanya. Yo mono ola mali misafi. Ya la tete malato ola mali misafi. Ola la mulango. Yango ezili la maladie ya mbwa on abeta dans générique ya eloko deuxième générique maladie ya mbwa isali maladie ya mbwa elakisi maladie ya mbwa samboti ya desa mbwa monde somba sudi nanga chaka lokolo do yanga songa sa ya on desa ndika na rythme alobeso na rythme alobeso te essence ça na c'est ben non pesa ti fanto beton Bila batala biloko moi. Malade à moi. Je vais t'en bibala na bata bisata biloko moi. Malade. Oh la menace. Malade à moi, bila batala biloko moi. Malade à moi, yalo na kuya biloko moi. Malade à moi, bila batala biloko moi. Merci beaucoup, merci vraiment. Merci beaucoup, papa Olobai Kombonani. Fiston quoi le animateur Saint-Esprit babo ya basambo. Merci fiston, merci vraiment. Na yebi ke tozo kende malembe ti na suka émission na biso. Nani alobina noté. Oyo alobina noté na zana posa ya moko na moko à se présenter. Bonsoir Jolie. Bonsoir maman na biso. Chanteur ou bien animateur? Bon on attaque Terminator na Mbonda. To sarami balé bon chifaza na mais tant que mouvement oyebi. Jolie na Mbonda. Terminator Jolie te Terminator na Mbonda. Terminator na Mbonda. Ouais ye wana. Si ba Mbonda liste bango nyonso to. Donc na si te po ba yali Mbonda bazali ba te belé ba gimanze ko bazé belé. Donc on a boy ko ça marketing na bango attaque Terminator na Mbonda. Bon mingi to lo béaté. Na kati ya Mbonda pe o créer ka pe ba Mbonda ba rythme so ba Mbonda ya sika oyo betama na te na Kishasa. Ba kimboka ba nyonso na beta ngwa kwa machine. Donc o ba opesa ngai président bisala boy na bêtise. Beta boy armelu boum na bombarda. Donc a bombarda. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup Jolie. Toyebi ke musala eza makasi mais to pesi noka ba courage belé. To zongi pas porter parole. Voilà, le grand batteur du monde. Allo ba momuke abete loko misapie loba. Merci beaucoup. Papa s'est présenté là, nous pas balandi ko RDC. Bon, merci beaucoup, mère de mère, Talara Yo, mère Abété, journaliste. Oh, Dajombonda. Oh, Dajombonda. Ah, Diabouludi mouvement, oh, baebi. Donc, Dajombonda, Diabouludi mouvement. Donc, on a créé belé, bazoa, de personnes qui m'ont tout passé à l'Obaou théâtre. On a pas beaucoup, ça va être orchestre, bateau macambo, car bazoa.
nga sikoyo nalobi mpona babatere ngama obenga babiche quoi à part Ali nde na kontaka ngolo bake awe pa bino nde makambo mambo eza ko leader akendaka mikili ayaka eza na balider ebele bakendaka mikili ta misapi na yo moko esamba na place na yo beta ya sika oyo osali balandi ya Eco RDC basentir ke non misapi yango yango wana eskiza naza kuna babiloko moko boye ya bainspiration ya badiable tompitipi topitapata pakala topitipi toyoka yango na misapi na yo munoko eyembaka te. Félicitations à toi. Ngai Dajombonda. Talara yo mère de mère. Dajombonda. Puis année une côté la groupe ya fila basele. Bon nazala ina ngana mouvement tellement na nengagé orchestre ga ndenge za la bilula lula babengi ngamena kendaka na senti ke kuna do eloko te. Okenda wapi? Ah? Okenda ka wapi? Ngai bon nazali pa ya Blaise Boula. Okimini succès zate? Bon ngamoka Nathalie bon bisalanda place ma ezochola mer yo ebi au mouvement oyo ezali ya vraiment donc après okima poke pana na okima te naza tondi melayo ya solo bena mer po ba voix eza yo ebi. Merci beaucoup. Merci tozo kende malembe presque na suka ya émission na biso mais vraiment pour doyen mouvement papa Miss yepena doyen ya mouvement doyen de doyen lever Miss Papa Amisi, aza bassiste ou bien soliste? Naza bassiste. Donc papa balobi yoza Mbiaka. Merci beaucoup papa, merci toyoki musala misapinayo. En tout cas, to peso ba félicitations à part nabiso. En tout cas, to kolinga que ce que tozongi mbalasima to kuto na kati ya mouvement toujours kaka na musala nayo. Ça va. Oui, na sepeli na ndenge poser na question, na sepeli na obeta na baleki, bana kutu bana baza baleki na ngate. Ba bana. Bosonga nazo beta na fila. Bongo na beti musique kala avant fila, mais Nathalie ka talent na ye. Nathalie kaka talent na ye ndenge ayembelaka na belle voix na ye bon nde tindika ke nazala ko travailler na ye pour na moni ke avec voix na ye avenir ezali. Merci beaucoup, merci tozongi na porte-parole na biso pour na clôturer papa tokomo ke presque na suka tolingo pesa programme ya mouvement ouais yango vraiment la nuit muselekete oyo tout à montu na libanga tout à montu na libanga donc na c'est ça nga makambo muselekete drummer muselekete lisusu muselekete papa bonsoir. Bonsoir maman. Comment muselekete po ani kombo eloko ya mabebo? Comment muselekete? Bapesa nga na orchestre mo. Orchestre ni? Babeta su kombo te bapesa su baloba su kombo ya orchestre. O banga ni polo bio zonga kuna? Te. Na rozonga kuna te na zana orchestre. Tolingo to ramisa pina yo musala na yo moko eloba. To sentir yango pena eloko moko amuke pona ko sepesa ba fan na yo partout dans les mondes. Merci. To sentir que Moussa Lek ndazaki wana azo tout amutu. Hein? To féliciter pour la musala mala. Merci mère. Na loba na nga troté. Kana musala nde. Merci beaucoup. Merci Balandi Eco RDC. Merci à toi mon boss Gentil Bobois. Merci à toi papa Souri Congoloka Poukou dans Lausanne pour ça ni presque na souka émission na biso mais avant tout kabona bande ko na yo ka programme ya groupe peut sortir album mais ko za ndenge nini tozongi papa au hasard porte-parole aye biso nana za mieux placé ko pesa biso programme en mouvement
mingi vraiment napesa nanga programme nalingai chef Marco mpe aloba mwa leo mwa moke mokonzi ka bana loba aloba mwa leo mwa moke chef Marco aloba mwa leo mwa moke na clôturer nango chef Marco ozobanga caméra mais biso kobanga caméra te mpo biso déjà déjà bacaméraman toa déjà bato tosala mamba ya image donc nakobanga yango te moi iloba moko mpona orchestre bon liloba eza kaka na bamasa eza kaka totia esprit na eloko oyo ocomprendre totiaka esprit na eloko oyo esala biso bien mpona kosukisa napesi kaka mbote na bato tu balingaka fila Marco basele oza ndeko ya fila ndenge olobi ya donc bord ya famille te bord ya famille te eza kaka bord eyebika eloko tu entreprise tu ndeko azangaka kaka te orchestre entreprise te yaka bongo alors mpona kokende molai te napesi mbote na ve na nga site bon site mauvais na États-Unis ya mama Sophie Muzombo napesi mbote na Jean-Paul Elese le millionnaire na kata Canada le super producteur moto azokonza pe na Canada na Toronto Jean-Paul Elese ya mama Tete Bokongonia ya maison Jodabi ya ekolo maison Jodabi ya travailler là ba mindele yemo mutu mundu ma travailler ba mindele na pesi mbote na Samba Sakila Templar Masamba fila basele na famille Mobimbo baza na poto donc c'est ça. Merci beaucoup, merci. Ndeko ya leader tozongi pas porte-parole. Ouais, merci vraiment na pesi nana lo babo Marc Aouz na pesi merci mingi vraiment na ndingo sala promotion pour abetela ko na studio nga biso moni vraiment fantomas Marc Aouz Marc Aouz na pesi merci vraiment Marc Aouz ya faire bozana Marc Aouz abino a na pesi Marc Aouz o sala promotion merci vraiment ndingo sala promotion Marc Aouz sala bien promotion na so bien absolument Olivier Timanga abetela ko na studio merci vraiment pour betela noter yo na pesi bien merci vraiment na ndingo sala en tout cas émission bongi donc émission ebongi ngande polémique nenga pourquoi yo simbi Marc Aouz donc to kende place wana babetela ke pa nani et nani a confirmé yango oui nene za wana oyebi babetela kaye na studio ni babeta disque ebeta tous les disques babeta ba uto beta pe mikolo babeti mikolo pona ngana obenga ngo esenga kitsabar bana balanza esimbite ifa bana balia yoko mina masame bana balalinzala omote ke simbite sabili ngolo bakeni ne simbite neni album ya faire esimbite mombe kotizelo bameli mabela nyoka bameli mabela nyoka oluka polémique na faire bameli mabela nyoka mombe kotizelo yena pse bango itoko avola ngete kanya meso Aka papa la continuer la hôtel le tilobi parce que ce qui au côté est pas faire oluki makambo toyo ke babimisa album na bango ezo beta kitoko banzem na bango ezo yokana partout mais awe pas fila basele porte-parole à boyi à lobike Marc Aouz kutu avant na parce que babete la gaye si ozo confirmer na numéro na confirmer yango po na studio tuna studio ni ya beta gi nzemboni oyo ya beta oyo ezo beta lelo ozo komisa ezo sa six abeti nzemboni soto tangi to bivi Olivier Timanga beta gi to banane abeta raté merci vraiment ninga sala promotion ninga tanga komba fila basel na TV ninga tanga ko asala promotion merci vraiment ngala bi ameli mabela nyoka akobi porte-parole na bino asala promotion ninga tanga komba fila ninga critique ka groupe na biso ninga komisa ka groupe na biso ninga sara onios pona biso ezali asala promotion yana bise bango esenga kitaba bana bana nzala esimbite lo biso ki faire abino yako banda lobelanga oko kima fila basel okende kuna impossible complicado bana Baya, il y a un conflit. Naboyi, Banana, Banana, Baya, il n'en sait pas à Banana. Bâtez-moi paquet moi quelque part. Il y a qu'un bande de la faire école. Il y a cause à payer la faire égola. Donc au collègue le bien TV bani au commissaire neni Marc Ouzobi au yende. Donc soliste na biso yewana. Mais au moni osé bande la conflit hein. Osé bande la conflit. Et bandi? Et bande la conflit? Na yo moni ngani na alia. Impossible. Soit pesimbongo, na sale complicado. Soit meki na sale complicado. Na sebe wa meli mabela nyoka. Esimbité. Mabela nyoka esimbité. Yana sebe bango eloko wana ezalo kwa ema. Ba o nyonso waboya ka fila basele. Ba meka koyoka eloko wana te. Poso ba yoki eloko wana ba kokangama. Wa bika ya kana esimbaka te. Ya kokana esimbaka. Pozo kana likamu fe simba. Bilaka. Pozo kana likamu. Sozo kana likamu te simba te. Il faut kana likamu simba.
Il y en a qui bango donc Nicolas donc bajelu ya Nzambe. Babo okita na se. Pour si batimbela plaisir à lola. Il y a un peu mon moto. Et si nous avons plaisir, le débat F, fait le basel, et on a toujours payé. Olingo le bakeno, Marc Aouza beti bienté, parce que la minute autozo bazo benga Seigneur de côté solo yende mutavandi yo awa olobi non a beti bienté. Mais la minute on a dit grand soliste à monde ils a fantomas. Grand soliste à monde oyo, ils a fantomas. Ya fantomas avec ta vilaga. Non, regarde soliste. Fantomas on est à Ganegi Togo boye. Bene telemi. Bene telemi. Agonona ndunda. Ibotamo sabinase. Agonona matembele. Ibotamo sabinase. Baleke bango. Bene telemi. Merci vraiment, merci. Pardon, mais on a guerre makasi. Tout ça va soldat pour le guerre. Tout ça va civil pour le guerre. Bozolinga bo matana sima ya ba musicien ba mata déjà ou bien ezanini parce que polémique to yebi que polémique na mboka biso nga soki nga na za posa na succès il faudra que Diembele pembela mutu moko boya yebana makasi asala déjà comme kombo po na pe na profiter na sima na ye ou bien eza conflit entre vous yebani ni seni tinana ozoba yebani leader fil basele anga Diembele na succès ezani tinana ni to ko faire place mona fil basele d'après yo pena faire gola aleki fil basele ba question na nga ba réponse na yo filo c'est la ligue Zambalo yem merci beaucoup excusez pourquoi et pardon excusez aleki na nini omoni diki ezaki ezaku diki te eza vraiment omoni album wana banzembo presque nyonso wana ba intervention filo basele fila basele abongisa diki lelo yo kana zizel nzinga soko yo ki vocal o bongisa album mobimba eza vocal le fila basele pas fait qui relation ya musicien na musicien ndenge bako benga pe musicien mo ya sala featuring na moninga et le biteka yemto matisa ki quand même sikoyo yo zolo ba muto na za succès te so za succès te nga benga yemba nzembo donc tant on ba succès dans sens bo beta pété ba concert et beta marqué banda président bino za na poto boza biloko na bino akala mais ba concert exacté mère et le mon absolument mobo et ba concert pendant absolument vraiment trop cassé to fongola mayalos oh le do kumisa mayalos biso to fongola yango batali boso beta mayalos ça si après ba enseignant so oh moi na fongo ba comment beta mayalos après vraiment na poto to bet leader ba lete F a beta ka ba concert na mikili a fongola ndenge le ba héritier batana ba ke poto file basile de fongola ce fil aussi là qui n'a pas de dans concert na poto te est-ce que même on met la poto merci beaucoup merci vraiment merci en tout cas nous comprendre que ah wato matato kita mutuna mutakumisa kaka donde baloba nyamana ni makumisa kama maseki naye ningi to yoki awa azo se déchaîner pour la file basili hein bo promettre bana kini bo promettre bana poto que non album na bino ezoya en tout cas base la nini bana poto bana kini base la nini eloko ni esika bomemeli bango vraiment na minute oyo ba yoka vraiment eloko wana o ngana loba vraiment mingi eza lokwa ema eloko wana eza lokwa ema soko linga no fila basele te ko pesa tante oyo ka eloko wana po so yoki eloko wana okokangama donc belle mélodie donc boyoka eloko wana boko sepela ba style la sikeza na kati beto kotaka biloko moko ebete ma comme monotomie boko yoka biloko sika boko yoka boko bina malade ya mbwa boko bina mwasi mokolo mobile boko bina eloko wana eloko wana sambo bo rezate yana ba sambo bo rezate merci beaucoup boza combien de générique na kati boza na des génériques kaka ba animateur na bino bembo bengi pe featuring quelque part to benga ka animateur moko te toza na ba animateur o baza awa babinisaka koleka ba animateur presque na ba animateur on so ba orchestre nyos o baza awa babinisaka koleka ba donc to lingi to ba keno na kati album na bino featuring moko te semina musicien moko alibanda bon vraiment en réalité na minute featuring il fallait salama il y a leader ba lettre F contre Fally Ipupa
oh na minute oh il fallait et ça là vraiment bon na minute vraiment na osenga vraiment ils a secret pour bomba bomba pour ça secret vraiment pour comprendre merci beaucoup merci vraiment et tous souhaiter bien bonne chance et tous c'est que Simba surtout que tous pour ça développement et musique ya mboka na biso en tout cas tokomi presque na suka mot de la fin et pas moko il moko poto il se ministre biso comme na suka ouais pour na suka c'est vraiment pour nos égoïstes était na pesi vraiment na pesi mbote na Jean-Paul Elès on a vraiment maison Jodabia il y a tété beaucoup ngonia on a vraiment na Canada on a vraiment ba mindele asalara yemoko monde ba mindele ebele car yemo congolais na pesi vraiment Jessica Nzinga na États-Unis il y a Gaston Biongo Mundele site bon site mauvais à Sophie Muzombo Félicien Malonda Charlie Binda on a vraiment azana allemand Charlie Binda Iget Kabengel na Bruxelles na pesi bongo vraiment pas Jolongomba on a motema ya Iget Kabengel Nana Kabea Sam baleke bele templa masamba tena sama sagila te wana na ozo problème maison Jodabia wana baninga chance kaka libanga moko obakisi abi bale na longoli micro nanga to bandi awa papa mbote na opesa nani na londi na poto mbote nanga na opesa premièrement na mon prince Fila Basile leader à lettre F et puis na Adem Yamoura. Merci beaucoup Toleke Pandeko rapidement. Ouais nga mbote nanga na opesa na vena Don Feruz Nim na bosanité inono CPI David Lutete obakisi Toleke Pandeko Massa nanga na Paris à Sasa Japon Clovida de beaucoup tapon au bandal.com le guerrier combattant toujours na Paris crac. Merci babi libanga ne makam na pesi mbote nanga na bana ngiri nyonso na inono CPI Bogar cour suprême ba mapapa merci ouais activité moura maître Adem Flamaye au centre de recherche à Bosanité V Sophie Muzombo site x4 merci beaucoup papa opesi mbote na nani ngapena mingi beaucoup la kasi boga mobala mama Sibuji yo yango wana ouais na pesi mbote na ngato na BS comme américain Rabi Mota yo yemoko leader à lettre F Striger yeyo leader merci ouais na pesi mbote na ngana Richard Koyanga mbote ya tour na kata famille Koyanga ninga lo bizate trop parler ça la bien merci animateur bana monde entier bébé réel yé aussi si polesha na Paris Roméo Antonio activité moura ya bino yango na bosanité na pesi Alain Mendes na bakati ba France Benoît Waiki na kati ya Canada Elila Waiki merci na bino merci pour la bato simanga moko na bwaki bango mabanga na bango nyonso tout boza nango na simanga moko na bwaki yango na lokoti mabanga bato simanga nyonso tout bato mbunda ba basiste ba soliste na bato tout na zima banga na bango na bwaki yango ngamoko mabanga na bango nyonso na bwaki yango merci vraiment pour la bossani producteur le jeune producteur qui nous reste Jean-Paul Elès c'est le millionnaire voilà pena maison Jodabia na pesi mère Mère Aline Kakenga, Mère Alia, Yabiso Moro, Biso Toponayo. Merci vraiment. Merci vraiment à Irano Kiala, grand caméraman, Biso réalisateur, il y a émission congolais à solo. Je remercie mon boss Jean-Chi Boaboa, na Pessimbo Teming na Yvonne Ngo na Paris, na Pessimbo na Bino tout, bana Lausanne, bana Suisse, nous sommes bolandi émission ya lelo, ngana Bino Tokutani à la prochaine numéro. JM Colomb Mbeke, Basti Batebaka Madate, JM Colomb, Basti Batebaka. Abonona Nuna, il faut tamo sabinase, abonona Madembele, il faut tamo sabinase, solo que bango. Bala la fille basé to koniata bango ba beti toki bango te ya fando maso beta kade to boboye ebele tele ebele abonona ndunda ibotamo sabinase abonona matembele ibotamo sabinase boloke bango ebele tele Congo
mboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli leo